Ouais, merci amis téléspectateurs de partout dans le monde, des ala toujours au 3W.potonapoto ala toujours. Il y a la mine donc Tozabongo, Liboso, il y a parquet, il y a grande distance, il y a Gombe. Et si Oyo Toye pour un verdict, il y a procès, Autobenga procès de la honte, procès il y a Fiston Mafinga 10 Saï Oboyebi artiste et comédien, Azaki Akize qui a violaki, il y a Ontoye Lelo Penato aussi ça m'a demandé ala toujours. Bon mon Simalanga, il y a des artistes, il y a les journalistes, il y a les avocats, les magistrats, il y a tout le monde. Et pourquoi pas bah fanatique peut bailler et belé mais ton lobby ça toujours bah artiste toi bah vraiment motivation na bango et puis ton lobby ça peut na bandeko oyo ba rozala dispo ya ko le baliboso ya 3W.potonapoto toujours vraiment na moi déjà pembe nangai Bibiche Makoma artiste et comédien déjà bomoni bodi il y a jamais na viola donc Fisto c'est bonjour Bibiche Makoma. Bonjour Yaya. Tomonio motivation pour na Fiston ça en fait awa ezanini. Awa toye ko zwande ko na biso grand frère na biso Fiston ça esa Mafinga. Esika bayela ki biso ye awa pour ba komisa makala esika pe toye ko zoela biso ye awa toye ko récupérer tout son anenda ko. Boye ko zoaye. Toye ko zoaye tout son anenda. Est-ce que maman est comme on a niveau ni pour bien boire zoaye? Est-ce que bakati yango to bakokata yango lelo comment? Mais lelo ne bazo publier non ça libéré bazo libérer c'est lelo. Bazo libérer ndenge polo na ezolo parce que jamais à viola. Jamais à viola mais bon to la ti polo pa mbata yo mokuta. Ta so to la ti polo bosse qui penda à violate. En tout cas un message vraiment na bana poto bazo lando zo rassurer bangone. Nazo assurer bana poto nana bote pa na mobile na eto chez Sikaza na osire oyanga na benga kiazaka libela Sikaza kayombo ya bakayombo baza kimia Fiston Mafinga a violate pe akotika la ko violate tekaza marié ana mwasi ne to ça ça ko violer c'est ko banda ko violer véro chaque jour. A violer véro le a violer na 20h na 21h nous ça besoin de violer a violer à véro to bana poto boza no calme lelo de ko zwa o abiso ndeko moko azanga ki biso pendant un mois to zonga ne to vandara na ende to zalaka ne réunion so Fiston Mafinga le long de libération na. Merci Bibiche Makoma. Merci. Ouais, namoni les sous de tous les temps, de tous les jours, petit à ça, et puis petit naïe, puis moutunaïe, donc il y a Palais, Tomoni, Isma, bonjour. Oui, bonjour papa. Ouais, Tomoni, les sous présents, Namakambo, Oyo, Lelo. En fait, Ezanini Lelo. Bon, Lelo, tu es président Nabiso, papa Nabiso, Azosa Nabiso Potozala, tu es Kozoye, Awa, il y a soin d'Isaïa Makambo, comme on cause Nabiso, artiste, il y a un Lelo, tu es Kozoa, papa Nabiso. Ah, oui. Ouais, ouais. Vraiment, message, nous allons là-bas, la poto, Hollande, on a minute. Bana poto na lobi mabinomo bomona ike makambo nyonso basaya ki pona biso eza déjà lukuta makambo nyonso le tali bomoni montage wana nyonso donc boza la cirque le président Zobima Fatou Miracle au bangelo comme côté donc président lelo libanda to ko zoyende awa donc on a pesi bidon nyonso boza la kimia. Ouais, donc tu continues toujours à Tozana, grand frère, petit frère. Grand frère. Ouais, grand frère, il y a Fiston Mafinga, donc ça Hervé Mafinga yeyo. Bonjour Hervé. Bonjour, merci. Tomonio vraiment les bossos il a parqué à grande distance. Présence no à l'Axani. On a eu pour le dernier jour où il y a verdict qu'il faut juge se prononcer pour un dossier à Fiston Saïs. Donc, pour la soit libération, soit condamnation, c'est ça? Ah, il y a un là. Mais tout le monde est motivé, fanatique, famille, presse, tout le monde veut impressionnant vraiment pour les caméras. Et puis, message, moi, n'a pas la poto. Bon, message, n'a pas la poto. N'a pas la poto, teti, bandimara, likambo. Donc, ça facilité bana poto bandi malikambo mbala moko bazora pena temps rondi malikambo mais so monde même na poto bandima geza makamba lukuta donc bango ba benga ngo za ba connerie ba salade makambo donc et bana poto baza calme et mukili mobimbe moni déjà que Fiston c'est aza innocent et toye ka justice ya mukili et ça là mais tout ça pena confiance ya mukina o ya nzambe quoi. Donc tu es bien sur les Gabiens, bah Congo, bah Sambela Nzambe, Nzambe aza juste pour na bah Sambela et ole bien.
Merci Eve Mafinga. Ok, merci. C'est bon. Ok. On continue toujours. Toye awa tomoni jamais à viola. Bonjour maman. Bonjour. Tomoni yo pena donc tomoni pena donc jamais na viola présence na awa zanini. Biso étant que ma petite sœur ya ça est tout vraiment un peu famille. Awa toye ko sa nini liboso ya parquet. Toye pour la libération ya ça. Lelo libération ya ça. Ouais. Libération na. Bosali ba polo bo motiver batu bo bengi batu jamais à viola lelo sikoyo awande soit condamnation soit libération, c'est ça? Ouais, lelo tozé la soit condamnation soit libération, mais tu dis que la libération parce que jamais à viola. Un message na bana poto ba otalo à travers site na biso poto na poto ozo rassurer bango nini. Bon bana poto et là on a assuré bino bo za bino poser bon mais la main pio. Ça c'est un abino abimalelo to confirmé en abimalelo pour le so abimité to ça vraiment violence makas à la parquet at violence pour la biso ba fan ba petite sœur na to ça vraiment violence makas. Merci beaucoup Balobi. To continuer toujours ndezala kaka avec cet élément bana poto Balobi soit condamnation soit libération. Donc yozoye banande lelo soit arozonga kuna soit arozonga palais ndezala Freddy Akimbe grand réalisateur tomonyo pe na marambo yo soit libération soit condamnation présence na aweza dit à quoi nga d'abord biso na club wana na expliquera batu nyonso tout o to na poto l'ami vraiment na pesio mbote Freddy Akimbe ngoyo biso to la vérité à en place les aucun nga za juste na yende pona landela ndenge na bandaki on a début to ma petit na suka parce que lelo za sikoyo dernier jour ngo to yebite soki ba ko libérer ça ou bien ba ko condamner ça mais na moni déjà libanda wa eza inondé na batu balati déjà ba polo ya libération ça jamais un violent na yebite biso nyonso tout tozo zela kaka mais Adams na sepeli na moni aussi caméraman ya solo en tout cas et c'est un plaisir en Jacquim be place aux ali faut sentir caméraman alekinga na beauté alekinga na aspect et puis alekinga na libumu azape artiste comédien Mika Mobala Pemba est bien. Adam Sina sepeli mingi vraiment. Moussa na peso ke nekitoko poto na poto en tout cas toujours sepela na émission na yo zo sala na site pe kitoko boza mo ebele ba Arda ba Julien do ba Nadine boza vraiment mo ebele et puis ces pays toujours comédien presse uni donc toza wana merci beaucoup. Ngai mana nganga loba mingi te ba bige bikara caméra na ngango atambola na ngokara ndenge bobenga ngakara studio maximum na cheo na l'autre na toutes nos questions soza maka se répondre so ebo répondre etali na sopio. Merci Freddy Akimbe Babi grand réalisateur donc vraiment on continue toujours donc à suivre quoi à suivre merci. Ouais, bonjour maman. Bonjour. Tout le monde vraiment oye les sous awa na parquet. Présence na awa et zadi à quoi? Présence na ngai rapona mwana na ngai fiston sai lelo tozozongisa ye nzambe lelo azozongisa ye na ndako na ye. Azongisa na ndako. Azongisa na ndako ne tozozwe kuna na présence zonga na ndako na ye. Po nzambe déjà akata likambo na bosembo akati makambo na bosembo tozobangelo mokote. Message mo particulier en tant que maman ya fiston mafinga sai na bana poto mo ba otala ozo rassurer bangoni. Bana poto nyonso na pesi bino merci na yebi ke bozo sambela pe ebele pe bazo benga ngai bazo ba mama tozo sambela bo bangelo komoko te fiston sai aza innocent ayebi ne eloko moko te aza pe innocent ya solo asalaki yango te. Ouais, merci, on continue toujours à Tozana, Madame Sai, donc Maman Véro. Maman Véro, bonjour. Bonjour. Mais non, il y a un problème. Bon, problème, toi, les single.
Parce qu'il y a des fois, aux alibosso, il y a un micro, autant aux à l'aise, mais cette fois-ci, aux à l'aise. Ça va vraiment? Oui, ça va, ça va. Président, si on a parqué, ça dit à quoi? Bon, tu es pour un procès à président, fiston. Ndé to bande qui n'a parqué, les lopé, tu es l'issue n'a parqué. Donc à partir de parquet, ndé to es kozoué tous en anda. Merci. Président Chaga, bonjour. Oui, bah. Bonjour papa. Bonjour papa. Tout le monde est sengo boye, ba champagne boye, ni nyango. Sengote. Tolakisi bango que le premier artiste de Dieu. Ça et ça a mon passe na vie na ye. Muso kasi ça et ça mala ko ça et ça a souffert. A pakola makala to kemba na petit wana. Le soki nzamba a komi ngonga na ye, sata ya ko kosa o boye boye mona mwasi wana a monter plat diabolique na ye. Muko ba ça et ça to ka ta question bi ça et ça. Loko ça ikamboyo. To coopérer kaka to bonga moto abi vie na sali yango to vie na kene makala yemo sai sai ndimaka kene makala ngana buka bi sai na boyi to coopérer to lesa mona mwaso na mbonga kene na boya kan tout cas mais la vérité a triomphé moni bana bakati makambote mais to somi déjà champagne o sai sai komela pour on l'axaké sai sai est innocent. Un message na bana poto bazotalo à travers poto na poto bana basi ya poto bana basi puis ya Kishasa. Mikolo na fongoli compagnie mon na sali Mikolo na fongoli compagnie na bana basi wana oyo ba osa ba je wana na sali bilanga langa na côté maluku kuna ata bilanga ba ko sala bilanga ti ata bilanga ba ko sala parce que loko yo ko dimine tango yebi ke ba so ba va artiste te tala ba TV belé passer à violer on a violé mais jamais ça raboui mais so ba ko artiste dikamwa pas ba télémine mais to sala on je wana après ma ça biso ko mener bango vidir ceux qui va violer donc on accepte là voilà on a bien monter la violer bango ceux qui artistes bango même il y a quelqu'un évolue c'est le même cas mais de toute façon tous ça va la base wana botika nanu bolo musaba ninga kuna moi c'est boko asa sirage na ye azote kama même pas na ye moi mai ça va mais olukika kambala moko ça violer ngai mais si ça violer ba muso baza wapi ba mwanité association minga vraiment que ya soni mingi vraiment que moi de la femme en tout cas peut ça peut abîmer moi de la femme en tout cas et ça c'est mingi. On continue toujours à toi la famille, il y a ma fille ça donc tous un grand frère. Bonjour Yaya. Bonjour monsieur le journaliste. O ezali poto na poto ezotala yo bazana pour ça baza peut-être ba précision ici quand tozali awa to sani. Toye na palais de justice les londe bazo prononcé verdict. Il y a Elenge artiste waza Elenge ane na 33 ans pamba. Londe ba okata makambo nae. Bon, tout ça là, batunion sont déjà bakatango. Bisous, c'est une option qui est si bakatana bango makambo. On continue toujours avec cet élément vraiment balobi la bouche autorisée. Il y a Mokonzi Fiston, ma finga dit ça yeyo donc moto européen sabiso pena ba information awa toza na parquet. Orly bonjour. Bonjour papa. Oui, Mikolo, tous les gars, nous sommes éléments, tout le monde est moins longi, indétika, mais ce que nous sommes longi sengo, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, moni de bisara binuke, moni de bisara binuke vérité, moni vérité, et yaka malembe l'escalier. Le couteau est dans l'ascenseur, et yaki mbango, biso tu vas dans le je te bats, maramoto comme tibe, y a un moment où tu as à l'aise. Et vrai, j'aime ça dit grâce les autres, ça c'est qu'on a dernier jour, tout ça ça verdict qu'on a comme ça te banding au souka. Message européen ça n'a pas la poto bazolando siko par rapport il y a verdict au tozo la bisonyo so kalaming était à. Ouais, en tout cas bande on a sur poto bande on sur monde entier bande on sur partout en tout cas vous en avez un CP là vous en avez sengo surtout vous en a confesse artiste na bino ne bande liso botal be mission de bisara bino que fiston a violaté parce que azam mutu ya respect azam mutu ya valeur mutako risquer jamais à sa carrière ne pour la mambo mike et non le long jamais pas sali grâce à justice à biso pe yango comme la fin ya mambo en tout cas
tokopesa bino kaka ba merci mina ne bo soutenir biso na musika et puis na ba appel na ba prière. En tout cas merci à trop vraiment botika biso te biso be tokotika bino te quoi. Et puis tout mon niveau ya motivation au sali je suis ça jamais na viola et là tami public ezawa vraiment poto na poto. Et puis si on a félicitations papa Moussalo Sali et puis yo moko bato yo motivé na po baya ko soutenir président Okolo Balabaronine. En tout cas en tout cas Sali bientôt la saga appel et puis balarsi volonté ba monani. Moni biso toza tant va bien chef d'état-major. Déjà en absence à président tant yo za na zo représenter directement président. Faut ba santara de quoi tu es capable. Faut pas besoin ça guerrier. Donc tu tika la tu vanda kutu président qui n'a mis qui sait pas que na ba 28 na beta ba 3 mois na bandam tu vanda kutu ado to bagara fort. Donc bona kutu to bangana na biso depo baby que j'ai confiance quoi. To ndapena fort quoi. Merci Orly. Ouais, merci. Ma banque a pu être en masse en Angleterre pour voir le président Yupuki vient à Belgique 6 demandes en Belgique vient à Tigara Bisote na sanité un bibi chiki à la skin de London na petit na océan ba di peine aroma pe président bo azole ça pété mais bon mot trop quoi. Na moni susu ndeko na ngai papa yo zanga tina ba makambo sénateur bonjour. Bonjour. Dina ba makambo depuis to banda mambo ozanga te lelo to yepe susu mokola suka artiste comédien sénateur to moni le susu vraiment lilo bana ezani ni pona mokola lelo. Bon ya lelo za final moni le côté route la on va likole ko ina mbala moko le roi likasa mais vérité et on aura malé mais donc lelo toza motivé vraiment to e a pour nous soutenir artiste na biso otolinga makasi donc ngamo etaki artiste na sepela na ve makasi donc azai na tango pasi tozana et puis lelo toza sir pena ke nzamba osunga pena victoire écoute na biso. Un mot na bana poto bana poto ba Holanda biso en tout cas ngana olinga to landa ba mission oyo eza bien pour na bino oyo et transmettre c'est-à-dire vérité à likambo. On comprend. Bolanda be mission soutien za ramuta a checker information mo alukuta po mais comment on va nombre de vies donc mais poto na poto toza sir moni balandi biso donc on le poto na poto information peneza la très bien donc ndenge boza awa boza sir bozo information ti mamezo salema masole bandi biso to libanda donc carré information bien zara na poto na poto. Merci beaucoup vraiment des alaka toujours to tambola toujours na caméra na biso. La baronne Karine Mokonzi, bonjour. Bonjour Yaya Boni. Vraiment, tout ce péliming comme on a eu, les lots à la parquet. Est-ce que vous avez une présence na yo quand il y a parquet à la porte de Hollande? Ouais, présence d'Angé est poste qui est soutenir président Saï. Azarana biso assistera biso aza invité na biso ba émission net bi on manqué bi plateau na biso quoi ils ont manqué biso peto manqué et puis nenga olandela likambo to landeli na mamba lokuta donc yangana to ina courage nyonso na bilo no sa teta kana yaki abanda tongo moi na otambo na mwa ba hamburger na maboko no lia nzila donc yom te sangaka ndakale sila na ya santé donc toi si ma présidence Saï merci na bana poto nyonso oyo ba assister po babi ba mninga malamu tango passe yana bat balanda biso na ba feti bat balanda ka so bali bat banda mais or que ero ku felito ba mambo boy commune il faut tout monde donc merci pe na yo na zo qui appelle moi sango panza na ke ba kanginga malgré les non mambo lokuta mais quand même na mona ke bat nanga bazala toujours ayo qui faut benga et merci na boss nanga Yves Kabemba na fiancé nanga Jean-Marc Kabunda ya Christian de Corne papa et solution à Paris. Vraiment merci mais na que na uti go yoko lobi que non na ko zo fisto sai awa est-ce que vous zoyez pour kene ndako si na sur na on dit même surtout ba nzambe toi ba chrétien non on dit maquette vous zoyez parce que Anne a raison des années faut pas dédommager donc akunde na c'est ba polo et ba dédommager à katelinga parti nanga afana yo lo ba na micro donc ba jamais na viola wana yo muto salian tena salité mena parmi bat basalion non ko sa tena salité pour moi ba temps yebi kaka mais bato basalion on a si ma bato belo basalion on qui dit à moi 4 5 groupes basali na parmi bango parce que ça y a que violeté ça y ana basi donc ibona mnanga la baronne basi ba mi fouter la babia longo poto matia vio ya mi fouter na flat
ayeli pe su ba cadeau ba chemise ba plan azongi olela ku zemi pona azelo mukanda menga no bitenga sala na kina sala ba pib na sala ba mam na so no ya poto kande na yaka na ndinga cop mekena yana bandozela mukanda ba 5 ans wana ebo mieux comprendre donc pona lo ba ke siko yebisanga mutaba niveau ana héros o bandaki et puis na tinel so ko violer so ezaki atana kitambo to ba po amona kitambo bana kitambo ba kotele bandal wani ya Paris o violer na bandal ndé place wana na salle émission wana na 23h minuit au moins na ba violer place wana batekara ba soso ba Thompson mwinda makasi yebisanga o violer ndeni Vodacom yangwana bata Vodacom ba pesi biso raison héros bango ba ya lobi ke banda o violer mais ba appel entrant yi pazo benga batu donc pona ba ke yo koto ba violer yo yum to ba violer zo sepela te po violer ba forcer yo ale koto pe alo ena ya to bandok ti wapi et puis ce biso namso ba congolais to sala na boyi yebisanga so ezaki mpa ya benge ba salini ça c'est comédie o ezara musala pasi musala soni ça ya parmi ba jeune balongola comédie na bikuku lelo ke ba José de Londres a comédien mais so la tete mi mission te matin basa c'est balongola musala so mapeka musala mo ezaki bat ba ocha ba créer le comédien comme parfait arana cara danger parlant danger wana et a monument o atem sa kitamo do ba bat mo bi se photo encourager bango ba sa ke kulune sila na groupe ne ana combien de comédiennes combien de comédiens oh ya futara do pour ba ke yé pas o lité ke kulune sila mo ibe sila mambo na ba viol et sila do ba bat mo penza so ki lelo gouvernement che ba mbongo ba ni ba te ça y est yo za liboso yele biso mo ba jeune parce que yo solo bi mukile yoka omoni mais siko mutasala déjà bongo azo aider de amboka na par na ye lelo ke yo koma ki yo a violaki a salaki a violé c'est azangi basité na kini to kitatomate azangi basité aroma déjà ça ya futela na ebité pour mamsu solo baba biote posa camarade na ye olobi po côté la ye mamsu erto loba il faut total raboyer ça ya congolais ampa ya tata ye mona mayele na ça ya na bana. En plus, moi, si dans ça mariage même pas inani. Pour m'embabo ya y a ba risque li balé ki okufa yo. Que moi c'est pas sili ki akatani ki oxinga soni famille nanga. Yo to balanga mba mo ba mono violer na bimina ke bana na boko la bon. À venir à ban. Donc et après maman ko na habité na habité pour nga esalanga pas si trop et puis na mona niveau ka ya kimte mabe niveau congolais que zamte mabe envers ndeko na ye envers donc mutu mususu te ndeko na yo donc esaka pas yango biso ngo comme bank sake ba misala ngo to luka ki zo musala ozu musala ka ba betela ki maboko sala ke mission bientôt sepela no bango esu ba balu ke liyo po e comme ke asombe ji pana na mbongo na biso mabanga seke olinga ko mandumba mais na bona ki nduma na luka cop na luki cop na yebani so moni esalo pasi yo pe bimande la luka cop ba cop ebele musala na noni yaki musala soni lo mutu ko ma fier na ramosa sai na ramosa de Londres nga mosa ans luzolonga et comment même ba comédien na poto musala wana musala soni lele fongoli ba jeune ebele mutu ko ma symbole slim jean na ya niki ketch makasi ona ke rap à théâtre mais le bosse ezaki mambaso ngai na ke rap à théâtre on na ke rap na la samba na ke rap à BCBG na ke rap à quartier latin mais ba parmi ba no ba bundi ba bimsi lo comédie na ghetto donc il faut te féliciter bon ceux qui na bamboka msuba to ba sai ba mo pe moi bord ba pesi au moins plan que félicitations musala oyo etongeli ondaku esombeli voiture. Merci Karine Mokonzi là-bas. Biso OK kaka Jean-Marc Abunda tindela nga ya Willy Musheni pesa mona be doto mesa na bongo or que muto ki mo sala ye mo komi patron loni atigine ko senga akompe na posa ba menzo senga komine ko aider batu donc mtema be fe sila nzamba osungane yaya nzamba osunga po biso bomina mbeli ba bomona mbeli bana bato basali yango kopo wana ba pe na basi baza pe na bandeko voilà. Merci Mokonzi. Limsana lobby trop yo ebikanga so na moni micro. Merci beaucoup vraiment Mokonzi à lobby o ya roloba vraiment hein Mireille Kabé di sala Cornélie Dipengi à lobby pot de fleurs à Londres la moni lisusu Sarah Chikita à lobby vitamine d'amour Mokonzi wana à Paloli pour continuer toujours vraiment. Ouais, vraiment, on continue cet élément de Zalaka, Kanamoni P, Bamama, vraiment, Bayoko soutenir, président, Fiston, Mafinga Sai, Awa, Nazana, Madame Louis. Madame Louis, et puis Naza, Madame Videloin, Olga Mbambi, Naza Naï, vraiment Awa, Nabango peut avoir sa impression, Nabango. Bonjour, Maman Olga Mbambi. Bonjour, papa. Ah, Baromo violet. Tigalio. T'es à l'okuta, t'es à faux et archi faux. Ah oui, ça Nikas.
Ah, tu es na parquet pour na procès ya président les jours à Souka. Faut pas qu'à ta procès en toza avant. Impression auto sentiment nini o yoko za nango par rapport aux homona les cambezo katana awande bolobi victoire za na part na bino sentiment za ndeni. En tout cas, premièrement, Nzambe merci. Exaucer ma prière na bisopo. En tout cas, qui n'a pas si tout le temps mon bal lazaki coffret quelque part, bana biso donc ezaki vraiment passé. Mais tu si Nzambe merci pour exaucer biso. En tout cas, le sambo na biso et la tinzoto. Donc eza sûr et certain que en tout cas président Aozali Banda pour victoire ezalaka na kaba Nzambe. Donc toza sûr que toza et tozu déjà longa. Lelo a obima Aozali Banda. Olga Mbambi message mona bana poto ba otala. Bana poto yebela olobeza te po bomoni biso bobi biso o mwasi na bino. Ya José de Londres, Hans Luzolo, ya Janify, Tanti Meta, bino nyonso o bobi mwasi na bino Olga yeyo. Boye baka kiboza la osepela. Pour mobile bala azali banda donc Nzambe vraiment ayoki lo sambo na biso ndeka yoka ba mama donc mobile bala président na biso mafinga sai aka play ko ka président tout nous allons soit au théorie que faisons la play donc aza libanda merci beaucoup na lingi bino mingi bambote bele. Merci Olga Mbambi. Vraiment, Madame Loi. Non, mon aïe, liboso zaki soro ye elongi mawa, ozo sepete mais le na moni elongi fungami au sepeli. Qu'est-ce qui se passe? Papa minga rolobe zate merci non pour la parole minga roloba pe zate po nzambe sa sali donc pour ngai na joie mon na ebité so na ko lo bango ndenge nini pour nga na baka nzamba makama minene donc asala kama mbelekela batu donc si ya biso sukaki ya nzambe bandi mais tozo sepela ka pour mbala en tout cas vraiment lelo penza obima tozo sepela na bana elongo yango moni lelo ta msu mo esengo oyo toye sabino suna bana poto merci mingi po botika ebiso te chaque fois ko benga ko tuna donc makambe bele bosel pour msu to ko lo bango boete merci lisusu po en tout cas bondima ki président na biso azala ki penza innocent mais lelo penza za lo mamba suka nyoso donc nzambe pe sa kati tozo zelaka awesi la to ko zoya na prison to ke na ndako. Na osenga sou merci na Hans Luzolo, ya José de Londres, na bossa inte pasteur Alexis Kinsama, évangéliste Gradi. En tout cas, ba prière na bino pe sala ki biso bien makasi. Na dej bambote belé donc na bino na bossa ni bino te boza tellement belé en riet ki lolo tante na maman nga bokolanga. Donc merci na ba prière na bino po botika e biso te. En tout cas, bye. Na lingi bino. Merci Madame Loï, Madame Pakaloï, Namoni Pe Pakaloï, Azalaki depuis soutenir Bamambo depuis Bandari vraiment, Namoni Pe Bamama Boye vraiment salibé la poto balinga Boye. On continue avec cet élément tous toujours candé tous à la dans check. Bonjour fidèles amis téléspectateurs, il y a poto na poto donc na uti juste ko komara siko poto beta bino masolo ngo ya c'est ndenge zoleka masolo ezobeta manene nini Arda Touran toujours à votre service donc naza awa na mokonzi munene mokonzi oyo abengi mokonzi sele masolo belé balobi masolo ki bindela liawa na muto asele. Bonjour Célé. Ouais, bonjour, ça fait longtemps. Hein. Vraiment, ça fait longtemps. On a appelé un voyage et tout. Il y a posé un voyage. Ouais, je suis en Angola. En Angola, ça fait presque 2 ou 3 mois. Juste en janvier, on a eu un dossier à petit frère dans la salle. On passé on peut aux alliés à Arda. Ok, bah, ma caméra musique est en dernier. Ok, on a un contrat ou il comme sous. Ouais, on a un contrat. On a été invité par Dona Monique. Maman Dona Monique n'est pas si mbote à passant parce que nous sommes habitués Dona Monique. On a un contrat. Maman Dona pour un concert. On a signé un contrat, mais on a été 5 concerts à partir à Kuna. On a été à Palanca, on a été à Petrongol, on a été à Casquel, on a été à Marthe, on a été à concert presque tout. Mais ce qu'on a fait, pour nous rejoindre artistes, on a un mois de jours au côté de Nabang. Donc vous avez qui non monté mamouné non n'ai non yo mo kene non o zo tant bon ba okene lo weza souté. Non, c'était pas ça. Ça dit monter à Bengsa Ginga Inde, à Bengsa Maman Monique. À Sangana Komano ngai moko.
so nazongi ngai na keno ngabo na sala faire nanga et après tout ça ba contenter na zo ba artiste. Merci beaucoup maman Monique pour zo soutenir c'est vraiment musicien munene na kati mboko yo. Toko tout na selende nyozo mon évolution to kuto a na problème à sai au vandi penza bozo mona bino moko bana poto batu ba vandi penza na sanzete c'est là vandaki awa kitine yango yo pour na histoire oyo ya fiston. Donc ndeni évolution na ngoneni yozo mona to e bananu. Arda merci d'abord moni les autres on a raté parquet à grande distance au moment on a payé et ça n'importe quel journaliste comme Dazawate de bazawa bateau bazawa de cœur avec Bisso Roi yo parce que nous avons Arda na ibi que avant na mama fisso parce que oh ça la pas na ngai na bimsa rien mais na sala promotion ya musa nanga à travers yo ça dit yango pozo connaître na mama fisson ça d'abord tozali awa parce que fisson ça d'abord un petit frère na ngai ça dit sur le petit frère donc les qui a master nanga donc na famille na ngai. Alors, ce que ils ont raté pour pousser fiston dans ma belle, tu vas croire. Vous comprenez? Barobic fiston, ça a violé. Vous avez quitté, non? Donc, on va payer ma belle pour la partie peut-être déjà les étés. Partie à la fille, elle s'appelle congolaise, moi, on habite au PKK. Mais pour mes alliés, bateau tout bandit dossier même na kin awa de début jusqu'à la fin les lones tous les yo landi ango landi quand même na écran landi na ba chaîne nyoso zo le kanalanda ki ango mais on voit toujours que dossier za nango vide. Moi je sais que justice à mboka na biso baza ba ignoranté et puis baza bazo baté ba ibelo ni ba osala parce que de début jusqu'à le lones to komi le lobo dossier za rara vide ba preuve eza nango te. Alors on tozo loba donc on le qui joue toya peut-être ba kata verdict ne bazo loba wana ngai tant que moi na nzambe parce que tous abna saint tous abna ba na nzambe na belo mo so qui sai et qui a violé qui vraiment la fille. Hein? Et tant que fille peut moi mboka le roi biso, ça il peut moi na biso. Justice est condamné ça. So ba preuve ali. Mais ce qui ça ya sala ki yangote. To senga pe justice ça nini et ça la musa nango, ça il passe à la quitter na problème parce que ça a père de famille. Atiki ba na ye, atiki monsi na ye, ça fait presque 2 mois. Ezara kende zonga mais ça zola déjà en prison. Donc ba katele le côté. Puis tu espérer que ba katele pe ça. Mais justice c'est ça la musa nango. Or so pe justice peut-être bossa musana ondenge longo banité eza justice amokili meza ya nzambe te totala na ministre de tikina maboka nzambe nde aoza justice ya suka na mometa isa mais o nga na yebi à ce que je sache na bi que ndenge totali dessus de début jusqu'à lelo ça est normalement phase à la quitter Arda ça est vraiment phase à la quitter parce que à ça lelo côté biso nyonso tozomona ngo bana poto bazolanda biso bana Kinshasa bazolanda biso ba procès nyonso ndenge ezolekela mutu nyonso omona ngo mais ce qui lelo est arrivé que ça ba condamné yo okomona ba condamné par rapport à preuve nini yo tali omoni pe en tout cas so ba condamné ça na ndenga mabete ngana ko enculer l'état na biso congolais te mais ce qui ba condamné ça nga po na nga na part na nga normalement comme que lo monsieur ezana se pour na biso bana Congo to na besoin ka ya ba preuve ça dit pour mes alliés ceux qui ba kokanga sai to ba condamner sai au 5 ans au 10 ans au 15 ans au 20 ans ça il faut preuve ezala pour jusqu'à présent ba congolais ba bazobaté Arda tozo mona que preuve ezana ngote l'état pas mona que preuve ezana ngote ba condamner par rapport à quoi et peut à salinine. Merci beaucoup Sélé, merci beaucoup à Lamine Ndovo, merci beaucoup à Julie Appela, moi sur l'équipe Tabanel Lengi, à Londres, Augustine Saoué, la tala yo moro procès on nengezo kendele. Donc lelo pena tozana besoin de suite et fin. Tosenga pena na l'état na biso nenge Sélé, musicien munene na kati mboko, artiste musicien o azo binisa biso na kati Congo pe ailleurs. Donc nenga lobby karake l'état et sala musala na yango. Merci beaucoup Sélé, soki loba suka ezali ko loba. Il a besoin que les alliés n'ont pas courage. Nabi que ça, sera Rosa quitté. Dieu merci. Sera pas Rosa quitté. T'es nabi qu'à la mission. Petit frère, courage. Biso va venir na yotoza de cœur avec you. Mais nabi que Rosa quitté. Inch'Allah. Bana Congo. Sera va libérer ça. Tout ce que justice ça la nzambe. Sera va libérer te. Tout ça la mobuluté. Nzambe karanda oza témoin makam oyo. Amen. Come on.
na poto bana mokili mobimba bana 3W poto na poto toi na rata parquet avec vitesse donc ça toujours poto la poto avance toujours donc ya bobota ka sima oyo nyonso ni aboye toi Ada Turan tous ensemble donc vraiment des alaka donc libération ya Sai et Salami lelo bakati ba annoncer yango que Sai est innocent donc Sai balobi aza innocent bino bozomona awa bana kitambo batondani na ndenga mutete ka de mama yo lobi nini pour la libération ya Sai. En tout cas na esengo moko na ebité vraiment esengo eleki makasi bolanda kaka bino moko po biso moye toloba na bino eza te bosanti nde kisinjoka ye moko azolela
Mon cher, c'est bon maman. C'est bon mon frère, donc le petit équipe, donc c'est bon. Papi, un mot, pardon, un mot. Courage, vraiment mon pied, ça vient. Adams. Comprenez vraiment son émotion, la poto, vous comprenez l'émotion, Papi Kader, ça fait mal, hein, ça fait mal vraiment. Quand la Babylone, donc tu comprends l'émotion, on continue toujours avec l'émotion. Désolé, merci. Ouais, on continue vraiment cette émission, papa Tomonio vraiment aux Oseka. Mais tant qu'on contacte aux Anglais, l'ongé tika mutana mawa, Tomonio ne sengo makasi bo. Mawa na leki nanga mwana nangai. Tosala kane featuring nano jamais rata. Tosali libala ba mongo, tosali mbutu. Leki nanga solo laka. Soza na mwe loko alia kana ba viena e. Alors ba yeko kosela e. Ba yo kosele likambu. Alors nzambe oyo ngala sambelaka. Na yaka na prison te. Poso na moni na olela. Alors lelo kambu kola suka na lala kilobi na mabele. Na bizambe. Soko eza ya solo la kisanga na mona. Ngala simba kisitele ngolo mona lelo ngala zala kaka. Fibo! Voilà bomoni Fibo! Bomona. Fibo! Bon, na lobi boya Freddy, maman Mbali Osombo, tolingi to tuna question oh po yango ya arrivé te. Mais ce qui le arrivé que ça il s'est pas condamné, yo réaction na yo motema na onde yo ngo sentir. Te wana nzamba linga asidika. En tout cas, il est sala bien te. Mais soko asala ki mabe. Po mutu azali kolo ya loi azate. Soko asala ki yango. Donc wana to linga to lembaka tokei. Mais loko la sala ki te. Nzamba la kisi na bato amayele o basambelaki. Oyo ba jige, ba landeli. Lelo petit nanga azali banda. Ma vero a retrouver esengo na ye. Merci beaucoup baninga la poto botala maman Mbali Osombo lelo esengo boye na to mona atala théâtre atala kata scène na to mona lenga boyete maman mai na lobano lika mususu les blancs na lobano loko moko bato nyoso babana iko kene na prison bango te bazaki motema moko na ye ba misu bana okene peke azinda toyebi nga bana iko ya te mais lelo na ye mbala moko asali nini abimi bénédiction papa ya sai papa leki sai tozo amuke to ba impression na yo papa nini oyo sepeli nango penza na journée lelo ya makasi na sepeli nango kombo nanga papa Mafinga Joseph papa saisa ya tikelanga libele bayaya mibale bakufa na tikala ngai oyo il fallait na ya lelo mukola liboso na ba procès pona arracher mwana wana ezala ba mama banani bamona naka bato quartier bayebi ke na yaki pamba te na singaki na nzambe ya sale loko moko ke procès oyo nazala kapsa ekata makate présence na ngana chaleur nzamba sepeli singa sali signe oye sepeli si moto nyoso na ndenge tozobima kombo nanga Mafinga Joseph papa ya Saïsa ba grand artiste je vous aime beaucoup ciao. Merci beaucoup papa. Toujours continuer toujours. Comme hier, maman na bango yakine mukolo ya liboso. Aya sombi avocat pa nanga 5 bi maman mwana nanga amwana tike. Mais mwana nanga ina kotali muna sel mwana mama Maria talela ngai ngabi mama. Akobima comme nanga mama Mayangisa teka manga na Royal na liboso à parquet. Merci beaucoup maman Mayangisa. En tout cas, toza toujours na ambiance jusque là toujours que des fausses Fiston ça ito mona eli banda po biso penda. To confirmer que Fiston ça azali banda na passé Adam Smiko confrère nanga donc on continue toujours l'animation. Ouais, on continue toujours des à la kaka ambiance ba siffler penezo beta ma vraiment des à la kaka to continuer toujours vraiment namoni vraiment des à la kaka artiste. Bonjour Laetitia. Bonjour. Mais la monde tu c'est pelité. Nane sero makasi émotion te non. C'est on a yo to mo longtemps. Esengo langa yana ka somtimo no zena ko miska président za pona manifestant
Vraiment, merci beaucoup. La CP Makasi. Gloire à Olangi, une américaine perdue au Congo. Donc, Tomonio, yo, Zaki Mounoro Makasi pour Yebagi Marambo. J'étais parmi les journalistes aux Aroya Chalkna Mambassay, c'est Nazang Seata procès Moroté, j'étais là. Premier jour en mars, j'étais ici, je disais, j'étais avec ses enfants. Je me suis dit, si c'est il est innocent, si il est coupable, condamné. Madi a fait grâce aujourd'hui, il est libéré. Signifie quoi ça? C'est jamais à viola. Signifie quoi ça? Il est innocent. Félicitations à Fiston Saïs. Autokroti Kaboté, merci à M. Kofi Olomide. Pourquoi pas de Longi? Vraiment, ça c'est mon vieux. On a fait un problème. C'est mon vieux aujourd'hui. Merci à Mike Ladichesse. Merci à De Londres. Merci à Douche Kapa. Merci à Hans Ruzolo. Aujourd'hui, l'artiste jamais. Ça commandait jamais. Jamais pas viola. Félicitations. Bana poto na ba no vérité. Olangi, Lusolo, Ada, jamais balandé la dossier ça. Ngabna bana we bandeliti lobi. Il y a solo. Siko prison. Biso siko prison. Merci beaucoup. Merci, on continue vraiment. Félicitations. Merci vraiment Nezaka. Merci vraiment, merci. On continue à suivre la prison. Ouais les amis, vraiment, tout ça vraiment l'avenir des ala toujours. Ouais, venir c'est toi qui n'a pardon. Oh maintenant venir ça des ala toujours population toujours derrière ça. Donc des ala toujours quoi. Bon sentir ambiance saison réunie awa après tout ça l'avenir à ça.